Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et Bien, Roger aimait l'empreinte digitale, l'aide des Salvatore sur le net. Hein? Veut dire que l'ISO mon continent net. Ya on a sengi binobola ndaka mingi Congo Gold TV. Congo Gold TV autrement dit Congo Wolo. Na français balobi Congo l'or. Donc c'est de l'or. Donc il faut bolanda Congo Gold TV. Et si ka information a bien, ba news a bien, ba marambutu a bien, marambo bien donc biso tout landara wana. Donc avec Congo Gold TV, c'est pas pareil. Sur l'andi Congo Gold TV, je te bloque. Check. Congolais, bakomolata lokwa ba Nigérien, to bakomolata lokwa ba Indien, même la décoration. Yo, on dirait est comme à la mode. Société mobimba bakomo ça là, c'est que ça devient un problème. CGTV. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Mbote bande konanga balandia Congo Gold Television. Nga wa bino ndeko Gisèle Osambia nazongeli bino lisusu lelo kana masolo kaka nde tolobaka ezali masolo po toluka kokabola mayele makanisi ndenge nini tokotambusa mboka na biso ekende liboso na masolo ya lelo tokosola na likambo moko eza likambo ya société mokolo wana nazaki kosola na ndeko moko alobi na nga alobi Maman Osambia, nangina tuna olika moko pona nini lelo na komo mona ba mariage na biso mingi ya ba congolais ba komolata lokwa ba nigérien to ba komolata lokwa ba indien même ba décoration yo omoni yango ndenge nini na ebisi mutu wana ndeko wana tozo sola nga lobi omoni en matière ya goût na ya couleur normalement ezaka mutu aza libre ya goût na ya couleur mais ce qui comme les kamomoko on dirait est comme à la mode société mobimba ba comment ça là c'est que ça devient un problème parce qu'on a Congo est comme vraiment problème parce que même na ba église façon de décorer ba église alors bien moni même na ba façon de décorer ba église na ndenga kolobela na ipsenga lobi comme le moko et comme on dirait ya société mobimba moi je pense que biso ba congolais toi na problème moko ya crise il y a identité. Très bien, bon. Crise à identité. Gabi, oui. C'est une crise à identité. Alors, le roi de Solola Makambo, identité, est d'abord mon mot français. Makambo, c'est bon, à toi, limbola, on a lingala, poto yeba, identité, la xini. Identité, c'est la définition est belle. Mais surtout, on a point, il y a troisième point, il y a psychologie, balobi. Eza eloko o ezoko sala te yo ozali ndenge mususu dans le français balobi c'est ce qui nous permet de nous différencier sans confusion possible des autres c'est-à-dire que identité na ngai ndenge naza Osambia boye yango mutu ekosala ke tant nazo loba tant na telemi bayebi ke zanga ki bo moto na ngai ki bo moto na ngai alobi bon ngalobi ngabi oui oyebi po oyeba mutu azana problème ya identité ezana ba indice ezana moi ba makambo elaksa ke mutu aza na crise ya identité d'abord oyeba que mutu azana crise ya identité mutu azana crise ya identité aza mutu oyo
aza toujours à se dénigraka. En français, va bien auto-dénigrement. Ça veut dire que aza mutumoko a mis dévalorisera kaka. Alors bakara négativement. So au total, la plupart na biso ba congolais tomi dévalorisaka. Tolo bakara makambuka ya mabe. Eh Congo eloko malonga ikoko sala te. Tozara toujours moyen ozwa ozana courage te tam so roboya likambo moko po ozobanga ke so roboya likambo wana batu bakoboya yo batu bakosala boye tozaka toujours tondimaka te ke ya kokosala eloko wana te tokokaka te on a toujours peur d'être à la hauteur de quelque chose. Premier indice po eba ke mutu aza na crise ya identité aza mutu azara toujours ami auto-dénigraka, ça veut dire ami quand je dis azo komi boya azo mi dévaloriser biso ba congolais toza bo to mi pesa la valeur te ton dima eloko oya biso monte ton dima te que toza capable ya kosala eloko mi balé mutu so aza na crise d'identité aza mutu mo aviva na culpabilité, ça veut dire ami funda kaka au mona te biso ba congolais to mi mona kaka toza incapable est-ce congolais ko sala eloko malonga est-ce congolais ko sala est-ce équipe na biso ko toza équipe malonga on a coûté c'est ça congolais yo so mona congolais a sali la culpabilité ou soit on va ni komi ezandeti ba congolais au mona ozo mi attribuer responsabilité ya likambo ku totalioté au mona ndenge ya fingi batwana siko bagoya ko tianga na kati ya makambo non soko biyebi soko yebele kamboza ngaso naza na problème neti to pesa exemple soki ndekonanga aswani na mutu eza yena mutu na baswani en quoi de quoi je me mêle nazaneti mukolo boy ça dit c'est parce que tous la crise d'identité te omi yebite ya mwana ozo sala kam. Troisièmement pour oyeba mutu aza na crise d'identité mutu wana azanga ka estime ya yemoko et puis azang a méprisaka baninga aza soit mutu mo aza tellement orgueilleux aza soit mutu mo amilinga tellement mingi soit aza mutu moko azali wana nini koluka ko mépriser baninga ou komi kumisa komi mona keye aleki batu ya wana ezaka ya mona obaki ke biso za crise d'identité. Alors mutu pourquoi mutu akomaka toza pourquoi ngala zolobake la plupart na biso ba congolais toza na crise ya identité. Au moins wana ezaka ka exemple ndenge batu bazo so kolata biloko ba indien kolata lokwa ba nigérian mais ça na ba mambo ebele au moins na lelo congolais ayoka soni soka zolia mbika na kwanga ayoka soni azomona ke kolia shawarma nde eza bien. Donc tozaza na mwa ba mambo eza crise ya identité eza mutu tamso soko lobi na yeke non ozoloba ne munoko mboka yo pe ba mambo ba munoko mboka wana yo pour ni mamba ba coutume olingi mamba ba mutu aboye azana crise d'identité azo dénigrer azo valoriser eloko eza yete. Alors eloko nini ezo sala que le biso ba congolais la plupart na lobi biso nyo sote mais la plupart tozana problème wana ya crise d'identité parce que tozana repère te repère ezali eloko yo sala que mutu o s'orienter. To peut ça exemple na nzela tant batiara ba signaux ba signaux ba panneau de signalisation pour na oloba que non ozo que ne vers direction boye tozo que ne direction boye toza na repère et puis toza na manque il y a information toza na manque information sur nous-mêmes sur culture na biso sur bomoto na biso sur makanisi na biso manque de repère pour na nini parce que identité pour mutu a formé identité qui bon moto ya mutu ils en a 4 biloko o e contribuaka na formation ya identité ya mutu eza environnement esika azovanda société esika azovanda et puis eza na biloko mususu eza na 4 na eza ba émotion na ye et puis na ndenge ye akanisaka makambo biloko wana 4 yango mutu esalaka que esala identité ya mutu. Alors soki nini mutu environnement eza ndeti nini soki environnement na biso ezo permettre yo te mutu okoka kosala eloko yo muteme lingi
net na mboka wana Congo, il y a trop de restrictions, trop de tabous, trop de ceci, cela. Et pour que baby ça identité à mutu. Société, toza na kati ya société moko, ozo mona na kati ya société nde nazo loba mutu ozo yoka soni. Mutu azo yoka soni yope kolia kwanga wana na bambika na miswa batu. Eza mamu, ça veut dire que ba norme o biso moto mi créer na kati ya société, ezo sala ke ezo baby sa valeur ya culture na biso. Après na lobaki eza makambo manque ya information. Manque d'information. Ça veut dire que bato ebele mukwana na zako sola na ndeko moko ya mwasi. Alobi na nga naza muluba. Ngala tunde pona yo koza muluba elakisi nini. O benga loba chiluba. Kombo na nga eza soki bo ngabite. Au-delà ya koloba chiluba, au-delà ya kombo na yo ki muluba elakisi nini. Oh, ça veut dire azana information te sur ye. Après to bandu ko solola. Oh te omoni biso ba parole biso ba ebaki nzambe te. Là je suis en train de condamner les pasteurs. Pourquoi aujourd'hui tu as la crise d'identité? Parce que quand le pasteur ne connaît rien sur notre coutume, bozo te ya batu que non mamba coutume eza mamba sorcellerie. Makamba coutume eza makambo ya mabe. Alors que dans yo moko pasteur en gozo te ya wana oyebi même pas mamba coutume na yo. Oyebi même pas makamba coutume na yo ovanda na nute na mikolo otu na bango pona nini eloko boye masalaka yango. Pona nini eloko boye masalaka yango. Oko vanda obandi koloba o eza likamba sorcellerie. Ozoyeba même pas eloko lokwa ndeti kindoki par exemple. Kindoki, chaque culture eza na façon et définissera kindoki. Ndenge muluba amona kindoki eza ndenge mo mungala mona kindoki. Ndenge mukongo amona kindoki eza ndenge moko muswahili amona kindoki. Lelo bozotala ba film ba Nigérien, bozui makamba ba kindoki na bango botie et par la biso manque ya information. Tango mutu ayebite sur makamba coutume na ye, ayebite elisiki bo moto na ye e wuti wapi. Mutu wana kozala problème ya identité. Parce que tant yo sikoyo par exemple biso ba congolais, na pese net na exemple ba ozo sala ndeti mariage olati lokwa ba nigérien. Mais ba tu ba comprendre te, nga penda culture ya ba nigérien na ebimite, mais na kenda mingi na Afrique de l'Ouest, na kenda mingi na Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire te pays école na école bazana ndenge balataka. Tangu balataka babilamba la bona ba cérémonie bango ya coutume wana ndenge djula akolata lamba na cérémonie na eza ndenge mote ndenge bete akolata eza te ndenge moko baoule akolata eza te ndenge mo ankan akolata donc tant bilo bozo mona ba nigérian tango azolata ndenge ibo alata lamba na ye eza te ndenge moko ausa lataka eza te ndenge moko Shakira lataka ezate ndenge moko Yoruba lataka. Comme biso toza na kati ya information te, on a que biso to banda ko bituna que biso na bokoko na biso ndenge ni bat balata makambo. Ndenge ni batu basala makambo. Toyebite, tozo tatone. Comme toza la repère wana te, tozo sa nini, on va aller copier chez des gens. On va aller copier chez des gens, nous pensons que non, manque ya information wana donc manque ya repère. Tozoye bate sika ni tokoko que nos informations manque ya information toyebi na biso ba information te soko otuni ndeti mutu lelo pona ni bana mibali basala bango circoncision mutu akolinga ko expliquer aza ayebite oye basala ka circoncision mais vanda na bakoko tuna bango pona nini par exemple et pas la biso basala 40 jours il faut que tuno yeba. Moi je me dis que biso nazoloba éducation na biso to faillir, ça veut dire que tozo kopé certains système ya éducation na biso on ne investit pas na sens ya mutu moni mutu so na crise ya identité mutu na zana problème ebele surtout sur le plan ya santé mentale na ye botala bande ko la biso ba afro-américain soko tali bango bien bazana problème à drogue bazana problème ya alcoolisme bazana problème à criminalité c'est à cause ya manque ya identité.
babi yebite baza batwana aza mutu mwindu na mutu na ye akokanisa lokola mundele po bande kola biso net ba afro américain ils réfléchissent comme des blancs mais so avani pembe na batu avant ne pas mundele mundela la ki seke te ozana o mutu na biso te mutu suko azali perdu azoyeba te alors pourquoi mutu akomaka na crise ya identité pourquoi biso tozoza na crise ya identité la raison ezala misato parce que parfois tolingi toyebi ndenge tozali na conflit obi yebi ndenge ozali et na donc conflit entre ndenge yo miyebi na ndenge na vision oyo yo ozolingo komela na opesa net exemple nini tozoza na ba crise wana identité le na lubi tant yo za na difficulté ya ko atteindre ba objectif na yo oromona nini ego diminuer estime na yo eza net exemple ovandi olingi osomba oza na jet mais oyebi koza mbongo te osomba jet privé et salo nini et o créer yo frustration et ko créer yo ba makambu et puis ba déception soit oza mutu moko olingo comme avocat mais oyebi koza na mayele te makambo muso pezala oyebi ke ozo se croire capable mais ozo sala non effort te pour que osale loko ke e réussir et andeti na bato baloba mingi omona ka mutu azo loba mingi ngai naza danger ngai kutu nakoko somba mutuka ngai kutu nakoki ko sale loko bo mais asala raté o neti na kishasa to baloba sala rien donc trop parler hein. Des grands diseurs, on est balbana français, mais ce ne sont pas des grands faiseurs. Batona mingo mona kaka, aza tellement na kati ya passivité, et ça la nini, aza na kati ya insatisfaction, aza na kati ya, yemoko aza déçu na kati na ye. Et ça line a comment créer ba crise d'identité. Azo mi yebate. Ah, ngai, nako comme chauffeur, mais comme chauffeur. Ngai elo na weza grave ni na weza wana pona ko tonga ndako weza betonga ndako. Deuxième point pourquoi to koma un conflit ya identité c'est parce que ozo kokanisa que mutu oza kokanisa kozali mutu te o efale ozala eza lokwa ndeti ni na opesa ndeti exemple okozala yo mona kati ya mutu na yo ozokanisa ke non naza maman mo mabe naza c'est pas je suis pas une bonne mère naza irresponsable nazo faillir na ba responsabilité nanga eza makanisho oyo tie na kati ya mutu na yo ba makanisi o tozala nango tozala ba pensée mo bozala makanisi mo boye mais ba conclusion nango eza nango réaliste te okokoloba ke yo za maman mo mabe yondo na mutu nozo kanisa peut-être parce que oza na tante ya o mema mwana okende na école oza na tante ya o participer la réunion de parents mais est-ce que ya umte sale oki maman mabe okoza tam soza maman mo oza patiente oza maman mo olinga ba na yo maman oyo ozo mona aza maman malam o mema ba ne bakenda la classe bazwara temps maman ona tam so asala raté mais yo oza wana oza femme seule il faut ça la musala. Ce qui veut dire que ils ont une obligation de remplir en tant que mère. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi que tu es une bonne... Ce n'est pas ça que tu as maman moro mabe. Ils ont une lacune pour que tu sois kokate. Au mona nini, au komi tungisa, au komi nini, au komi kokanisa ke non, na kokananga ko sala makamba boete, au komi pesa ba souci ba makambe belé. Et pour ça, et créer le sous-kaka, bah frustration. Frustration, on a ce qu'on a salake, ozo ko raconte maté. Ezana ba conflit, makambo mususu, ezali vision obiso motozo misala ya biso moko. Et na eloko tozo kanisake, il faut société sala. C'est-à-dire que tant on a posa ya ko sala eloko, mais tant mususu ozo salake ngai na koko sala ngote parce que
batu bakoloba, batu bakokanisa nini, et batu bakosala nini. Biloko wana nyoso, eza crise ya identité, eza ba raison wana. Eza ba raison wana yango ozomona ke lelo biso ba congolais comme toza na repère te, comme toza na ba conflit na biso moko ovandi ozokoka mindima te, ozokoka ko accepter te, ozokanisa kaka que non eloko congolais azosala eza ya mabe, eloko kaka nyoso ya baninga nde ezalaka ya bien. Biso ba congolais toko kosala eloko mota bien, kaka bato mususu nde bakosala eloko mota bien. Eza ba croyance o biso moto michesi na kati ya mutu. Yango tozo kanisa ke batu wana baleki biso. Batu wana baleki biso. Nga pena na ndenga mabete. Nga na mitalaka. Biso ba maman na biso. Biso pe ba misuso. Biso ba maman. Tant so penda to latili puta. Maman congolaise penza. O ayebi ko latili puta. Soka latili puta. A telemina basi abikolo mususo. O mona kaka différence ezali. Mais c'est tout simplement parce que to mi yebite. Soki to keye pa ya bato abikolo misusu. Biso ba po tomi tchesa tellement idée que tokoki ko sala lo mota malonga nde tomi yebate. Soki nga na kosi bato ba na Côte bato ba kenda Côte d'Ivoire. Soko zolo ba lingala na Côte d'Ivoire bazo mono lokola les langues na biso na lingala biso to minimiser ngo. Mais boyebi combien de bato ba lula ka biso nde to yokalinga. Na Côte d'Ivoire mibali kutu kaka mwasi akolinga yo kaka po ayoki ka oloba lingala. Balobi, vous chantez, vous ne parlez pas, vous chantez. Langue na biso. Sokozo beta li solo, o lo balingala, o mona mukosusu ba congolais mo bo bande ko ba congolais na bijo ba sanga ba bi mère, ba kanga ki biso ba policier balobi qu'il faut seulement danser ndombolo et on va vous laisser. Tobinika ndombolo et puis babi lakisa biso lingala. Tomi valoriser kate. Tomi valoriser kate tellement pourquoi toza na crise wana identité, on ne croit pas en nous. Il faut congolais tok banda ko croire na biso moko. Ça veut dire que il faut to longola nanu idée oyo yo batu. Biso moko yo mona kata mutu na soki ba congolais biso ba lobio biso ba congolais toko kama kamte yo na kata mutu na yo banda ko lobake te. Soki bango ba kokaka te ngana kokoka. Kolinga te to banda te ko vivre ndenge bat baza ko imposer biso parce que pour société échanger et ça d'abord dans nos individus. Ça veut dire que to lo olbandi na biso mona kata mutu no lobi que non. Ngande na vandi awa na kobima la kata modèle oyo nde bat balobi. Soko balobi ke biso ba congolais toza ba zoba, soko balobi ke ba congolais toza ba fainéant, eza bango. Mais est-ce que nga vraiment na za zoba? On me poser dans nos questions. On me poser dans nos questions. Parce que biso tant yozo ko construire identité na par rapport à ndenge bat balobi na yo. Pour bat balobi ke biso ba congolais tozala mayele te, yo pondimi ke toza mayele te. Non, yo mi poser question, est-ce que nga na za mayele te? Tant yo ko banda ko mi poser question wana, nde suko obi penza o mi poser penza question profond. Nde o banda oyeba ke non lobite. Pona nini? Tete. Soko bino bolobi ke batu baza mayele te, nga na za mayele. Et là, on se banga pour faire la bien pour nini. Tozo banga, ça veut dire que manque y a estime na biso. Ozo banga ke batu ba rejeter, oza humilier. Na lobite ko za orgueilleux. Mo lobite na boyi ngai na za lokola ba congolais wana te. Parce que na vie, il faut pas qu'on nous toujours couplé na bato. O mutu o bana komi lukana repère na yo moko metuno lobike ngai ndenge nga na vandi awa. Et loko nini oyo nga nazo mona oyo eza ya malamu ba repère na biso eza nini repère na biso ezali ba mikolo kovanda kotuna bato par exemple bavanda na mboka ba yebisa biso parce que ba makambo ebele o biso tozo mona o keza mabe o biso tozo mona o keza kindoki o biso tozo mona o keza makambo soki ya diabolo parfois eza yango teza parce que tozangi information. Soki ozana repère, ozana mukolo moko boye, oya yebi makambo, ba mikolo msupa yebi makambo te, mais o moni que mutuana akoki kovanda, okoko vanda tuno lobi, mama oza mama mukongo, nga pe naza mukongo. Ki mukongo elakisi nini yo? E pa la biso to mona mokili ndenge nini?
Tango vandi siko bandi koyoka information wana, okoya ko comprendre que ah tango bakoko la biso bazali ko changola, ngola ezate ezaki ndoki. Tango mutu azaki ko sala boy. Pour le longtemps yo zolata ndeti ba Nigérian, olati lati lokola bango. Mais nous toza pena ba élément culture na biso kitoko. Okosa pe rafia na yo, okosa la pe ngola no chebiloka pembe ne longi, osali maram. To meki pe ko moderniser yango parce que culture eza construction. Eza construction moko mentale. Lelo de toza boye, toko inventer culture. Eza na ba biloko ekotika la, o ezali basique. Mais eza na ba biloko mosusu o biso moko tokoki komeka ko améliorer yango ya ko bongisa yango. Mais tant que biso moko tozo mi yeba te, o mi yebite na za nani. Po parfois dans biso ba congolais tolobaka RDC eloko ya makasi. Tolongola ngono na compte ya ki ya koza ko mépriser ka bantu. Tolongola ngono na sens ya orgueil. Ko va la pena ko mi sosola eloko makasi la kisinini. Moto aza makasi ba respecta kaye. Ba respecta kaye pour la nini. Respect mosusu. Moto biso ba respecter na société. Makasi mosusu eza makasi ya bitumba te hein. Makasi ya makanisi. Aza moto soka lobi likambo batu ba respecter ye. Makasi ne mususu ezali peut-être na comportement na ye bazotala ke ah yaya wana penza aza exemplaire ngaso na ke ko poser question ako te yaya wana tala ndenga vandaka aza yaya moko ah tala ne respecta mbane tenga eduka bana ye eloko makasi yangwana tango balobi ke eloko makasi aza nini aza mutu moko boye oyo ayebi kobi luka na ndenge na ye ami yebi aza mutu teke akenda ko senga te aza mutu te aza na makamba bomona te c'est ça biloko wana nde il faut yango biso ba congolais tozala nango eza loko moko c'est vrai que ezwaka temps mais eza likamoko ezali très important biso ba congolais il faut to mi ressourcer tozala na kati ya tozongela kati na repère na biso tozala na ba repère tomi yeba tozala na sens wana te ke tokanisa ke biso tozala eloko mabete te na bato bazoloba ke non soko sala eloko besali kama mabe bango pe baza na kati ya ignorance soko yebe eloko te ndima ke na yebe eloko te otuni mutu akoka te na mokili sans cela omoni lelo iya na lobaka ke eza na ba civilisation mosusu ebunga makambo biso lelo ba congolais tozosala nde tozo dénigrer makambo na biso ba musicien na biso tolingi kotombola bango te culture na biso tolingi kotombola bango te ba sportif na biso tolingi kotombola bango te ba scientifique na biso tolingi kotombola bango te so ndeti mutakomi livre na Congo boseke he yela koni na ngwa malonga mutu ameki kosala mwa commerce na teki mwa nguba ne bolingi kotombola ete un jour nous allons disparaître. Nous allons disparaître. Soki biso moko tozwi chance te akomi tuna e bandi na biso moko yo moko na mutu. Tango yo mutu okomi yeba omi yebi koza mutu oyebi valeur na yo okoyeba pe valeur ya mutu. Tango batu mi bale misatu mine ba mi yebi ndeto kotonga mboka moko o ezali mboka o ndeso moto lubaka un pays grand, beau et prospère. Sans cela, bande konanga, il vous a toujours passé. Alors, il faut que banda koyeba komi linga. To yeba ko tombo la iloko biso to lingi. To banda ko accepter que ezana ba makambo susu na vie. Soki esalemite tozo mona ndenga mabete. To mi accepter que toza la vite ka to mi comparaka. Ah, mutu boazu boye, ngape na zui boye. Tant yozo luka koleksa vie na yo ya ko comparer, o luka ko sala ndeti makambo, ozo perdre ozo komi yebate. Ozo komi yebate okokende ko bunga nzela. Tant yozo comparer ozo mona ke baninga na bazo sala loko, mais ozo yebate ndenge ni nazo sala makambo. Eko poussa biso, eko bebisa biso identité na biso. Eko bebisa mutu, nazo loba identité no en tant que mutu. Il faut omi yeba. Qu'on vivre vie dans par rapport à au batu balobi, mais par rapport à une dengue yozo mikanisa. Il faut zato za na ba valeur na biso moko za na ba valeur no moko personnel. O teke batu ba imposer yo. Soki pona yo musala muteze loko ya solo, ndima eza eloko musala. Soko moni ke honnêteté muteze loko solo. Mais kolinga te batu ba ya ko imposer yo. Ah, boniko
yo kobongisa Congo c'est biso ba Congolais c'est Congolais ndima ordre donc tout ça de konanga eza likambo na ngana kabola lelo na mkola lelo po e moko il faut to lobela makambo etali société na biso parce que mboka wana ezala to po tozala ba politicien bien tozala na ba soda bien tozala na ba docteur bien tozala na ba avocat bien tozala na ba maman batekaka mapa bien ebandana na kati batu bazaka na kati ya société to bandana na kati ebandana na ki bomoto yo moko eke na kati ya libota eke na kati ya quartier bimi ekeibo ti ekeye ti nde esali lo mwa monene alors elo nazaki na posa okabwana bino lelo yangwana bandeko na ngai nakanisi naza na mingi ya koloba te nde tokutani na mikolo ekoya ka nde naloba na bino Congo Gold Television eza ya bino nakanisi soki ezali kopesi toujours tokokabola poza po tokabola mayele bobosanaka te ko liker ko aimer na français bo souscrire eza nango gratuit napesi bino merci nde tokutani na mikolo ekoya. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.